Coucou bandeko nanga, eza bongo babino la reine Nzinga, mama la reine Nzinga. Lelo ayeli biso recette moko, recette oyo ayeli biso eza bongo malamu mingi, malamu surtout pona biso batoza na poto oyo tozolia mingi ba produit chimie, donc ezo bebisa biso ba santé na bataille nyonso. Tokolo ba santé nde muteza nécessaire. Moto musu akoki kozala monene me na kati na ye mwana ata mosu aza na abela deja aza na mafuta ebele na kati ya nzoto na ye. Yango wana sikoyo la reine Nzinga lelo ayeli biso recette moko, ngai moko nameki yango namoni ke c'est bon, pourquoi pas nalakisa mpe bandeko na ngai bapapa bamama bana na biso. Po recette oyo eza kaka mpona biso bamama te, mpona bapapa te, eza mpona famille nyonso, libota nyonso na bana na biso. Mais attention fo okeba bana oyo ya mike te, bana oyo bapusani deja eza malamu mingi. Oyo omoni ke mwana oyo peut-être ata mosusu aza na mwa bakilo mwa mingi, okoki kosalela bana na yo esika komela jus ozopesa ye oyo azomela yango chaque ntongo. Sikoyo recette oyo mama la reine Nzinga amemeli biso eza bongo boye na kolakisa bino. Nakisa bagananga toza bongo na citron oyo ezalaka ya vert, tokoutilize yango. Toza bongo na besoin ya kofi, biso toyebi kofi makasa ya kofi so ezala fraîche, nga na sokoli yango deja. Après toza so na besoin ya tangawisi, nga na kati yango deja tangawisi nanga mpona air na kati yango. Tangawisi mpe so ezala ya moke ya monene mpenza te, ya moke kaka ekoki. Nabandi bomoni oyo mama la reine asili kokata oyo na kati yango deja. Citron nanga moko na kati yango, nakolakisa bino ndenge nini nakateli citron nanga. Tokozwa bongo mbeli nanga nasimbi mbeli naye nalakisa bino citron ndenge bokokata yango. Okobanda na baparti oyo ya likolo, tokolongola yango parti ya likolo, tokolongola yango. Bomoni yesu na ngambo après tokokata yango na ndenge ya katikati. Bomoni citron nanga ndenge nakatili yango, ozomona. Sikoyo eloko oyo bozomona oyo ya katikati tokolongola yango, eloko oyo eza na katikati tokolongola yango. Okosala ndenge nini okokatela yango abandi so bozomona nga kata boye kati boye po ete okoka kolongola oyo eza na katikati. Omoni yango oyo esili kolongwa tiango pembeni, oyo mpe nalongoli yango. Nalingaki kaka nalakisa omona ndenge nakatelaki citron nanga wana. Okotia mingi te, po soki otie 2 citron ekozala ngai makasi. Mais bomoni nga aza na kofi nanga mwa mingi, na oprefere natia 2 citron nanga. Mpona citron moko okoki kotia makasa ya kofi na citron moko okotia makasa ya kofi misato, po oyo eza mike. Po ezaka makasa mosusu ya minene, oyo ya minene otieka moko, oyo ndenge eza mike tokotia yango misato. Nga siko komi te natie 2 citron, natie 2 citron nanga. Nakozala bongo na besoin ya makasa nanga 6 po eza mike. Nakozala makasa nanga 6 po eza mike nde bozomona ya reste oyo nakobomba yango mpona kozala mpe na posa nango. Après tokozala na besoin ya mix, ozomona mix yango oyo natiaki yango deja awa ndenge bozomona. Na besoin ya mix, natie mix nanga awa. Nakobanda bongo na makasa nanga ya kofi, nakokata yango. Nakokata makasa nanga ya kofi. Ntango nakonika yango enikama malamu mingi. Makasa nanga ya kofi na mixer nanga.
nanga. Après nazwi citron nanga. Nakobwaka na kati. Oyo na sali. Citron. Nabwaka na kati. Oyo eza bongo. Olimbisa na Tangawis nanga. Bon, awa nabongisaki déjà eza soin. Tangawis nanga yango oyo. Tangawis bomoni. Nakobwaka na kati. Après tokotia mai. Ezala ndeko nanga. Nyonso esengala po kolakisa yango. Tokotia verre na biso ya mai. Oyo mpe ayebi ke aza na mixeur moko ya monene akoki kosala yango double. Kopo na ngai ya mai yango oyo bomoni nakosopa mai nanga na kati mpo nazosala yango mesure ya ngai moko. Natie mai na ngai wana kopo na ngai yango oyo bomona mpe un temps nakosisa. Natie kopo na ngai pembeni. Passoire mpe tokozala na besoin ya passoire. Yango nde tokokenza nde balobaka kokenza. Tokenza jus na biso. Natia yango mpe na mopanzi. Wow! Mo comprendre kaka. Natia yango na mopanzi. Ok. Sikoyo nalingi nanika biloko na ngai oyo. Nalingi nanika biloko na nga. Nakokanga yango. Bomoni? Kangi yango pena makasi. Ozomona? Kangi yango makasi. Nakotia singa na ngai napusa kamera. Nakotia singa na ngai na courant. Bomoni natie singa na ngai na courant. Ozomona? Yeah. Après nakonika yango. Ezosenga mpo nika mapenda malamu. Ezosenga mpenza enikama malamu. Po soki enikami malamu na ntango ya komela yango ekopesa mpe bien. Malgré tokokenza yango mwa moke. Tokokenza. Ya, bomoni ndenge nasali jus nanga. Après bozela mwa moke natia yango na popo mpona kolakisa bino ndenge nini ebimeli. Ya, nakofongola yango. Nafongoli. Après tozwi susu kopo na biso totie na mesa. Nayebi te soki bozomona nga. Bomona malamu. Yes. Kopo na ngai yango oyo nakotia mpona kokenza yango. Paketo eza monene mingi ya moke ekutami te, mais ezosenga kokenza yango. Bino bozomona oyo nyonso eza jus. Jus oyo bandeko na nga eza kaka mpona komela yango na ntongo soki olamuki. Komela yango na ntongo soki olamuki, omeli yango ozeli mwa 20 minutes avant olia. Nsima na yango olie. Okoki kolia eloko nyonso, ata biloko yango eza ya mafuta ndenge nini, ekosala eloko moko te. Eloko nyonso oyo yo kolia ekosala eloko moko te, po ete jus oyo ezokende deja kolongola bagraisse nyonso oyo eza na kati ya nzoto. Yango bandeko na bomoni eza jus oyo eza malamu mingi mpona kokitisa bagraisse na banzoto na biso, kolongola mafuta na banzoto na biso. Yango ete la reine Nzinga lelo asali biso jus oyo, amemeli biso jus oyo. Ye azosala yango azomela yango, amoni mpenza différent.
ndenge esali mpa na nga ndenge mpe kosala epai na bino yango na la reine Nzinga lelo aye po ete alakisa ozomona donc eza mpe kitoko makasi eza malamu mingi mpena mpona basante na biso wow. Mais bon melango mikolo nyonso te so ozo melango mikolo nyonso kokonda nde makasi na bato oyo baza bato ya tension eza na bato mosusu citron elingaka bango te eza mpe na bato mosusu tangawisi elingaka bango te conseil nga na kopesa bino meka nano na citron soki citron esali yo malamu otie tangawisi na yo ya moke kotie ebele te ya moke soki mpe tangawisi wana esali yo malamu banda komela yango mama papa pa yozali okobenga la reine Nzinga obake la reine Nzinga makambo olobaki en tout cas esali mpenza etie 1+4 na biso yango bomela yango me mikolo nyonso te mpo so omeli olandisi yango okokonda makasi toza na beso tokonda makasi te me toza na bezwe kaka kolongola bagraisse oyo ezobelisa biso na kati ya banzoto. Merci, nalingi bino mingi tokutani na video mosusu. Bye. Oui, bandeko na nga yango nazongeli susu bino bandeko na nga mpona koexplike malamu po ete ntango ozolakisa bato eloko liboso ya écran esenga foko oexplike bango malamu bacomprendre ke jus oyo soki esalaka nini kati na biso. Jus oyo eza mpona kolongola bagraisse nde kaka na bandaki koexplike na ebandeli wana eza mpona kolongola bagraisse oyo eza na mabumu na biso bagraisse oyo eza na banzoto na biso. Norma mingi eza pena mingi mpona libumu ekitisaka penza libumu makasi bino mwa boyebi libumu penza yango nde penza esimbaka biloko nyonso toliaka ekenda kovandela biso kaka na kati ya libumu. Soko jus oyo eza malamu mingi nde nalakisaki bino na ebande tozalaki na bezo ya nini ya kovi bezo ya kovi après na citron oyo ya vert citron ya vert na kolakisa bino susu mbala mibale po so nazo expliquer linga bato ba comprendre citron oyo ya vert yango ekotaki wana nga na tiaki de citron po ete kovi na nga ezalaki vraiment mike mingi yango nga na tiaki de citron. Après kovi na biso oyo na tiki eza yango ebozomona kovi ya eza ya mike yango na tiaki wana na tangawisi nanga na tangawisi marke na tiaki deja mosusu me na oyo ndambo etikalaki wana tangawisi mpe na bwakaki ya moke nga atiaki kutu ya mwa monene po ete na tiaki de citron soki kotia citron moko ozwi tangawisi no moko ya moke kaka boye okotisi wana eza vraiment malamu mpona sante na biso. Soki okomela kaka mesure ya kopo moko ya moke etia citron na yo moko na kovi na yo moko ya munene oyo eza makasa minene makasa ya fresh osokoli yango mpena malamu okoki mpe kolongola banzete wana ya katikati soki olingi wana eza ke soki yo moko olingi nalakisa bino soki olingi olongoli ba oyo ya katikati otika makasa olongoli mpe na oyo otika makasa ya pamba. Soki po lingi na yo te bon ekendika makala nyonso ntango mpe toliaka kovi biloko mpe toliaka na biso yango esaka nango mpe eloko te. Na yango bandeko na ngai ndenge eza na ngai nasali yango na kopo ya monene bomoni yango jus na ngai eza na kopo ya monene me eza ya 2 jours chaque tongo komela yango ngai sikoyo na kokabola yango na katikati bomoni verre na ngai oyo eza ya moke ngai na kozwa verre na ngai na kokabola yango bomoni ya bomoni na kaboli yango lokola katikati lelo na komela oyo verre na nga oyo moko oyo yango na komela lelo oyo nde yango na komela lelo po tozala na ntongo na komela oyo soko meli verre moko ya moke boye zela 20 minutes okoki kolia na yo meme chocolat okoki kolia na yo eloko nyonso olingi kolia meme ya mafuta po yango eza siko po elongola siko bagraisse wana eza na kati ya libumu yango na bandeko na nga bino boyebi kaka ntango ozosala mpe badiete wana biloko mafuta mpe tolingi yango te malgré oyo ezokende olongola bagraisse nyonso eyoki elongola bamafuta nyonso wana me tolingi kaka biloko mafuta te
ba mafuta ebele na biloko yango te, mungwa pe ebele na biloko yango te. Ji o bozomona ezokitisa pena libumu pe ezokondisa, mais tomela yango mikolo nyonso te. Tomela yango mikolo nyonso te, po soko omela yango mikolo nyonso kokonda makasi. Soki oza na besoin kokonda makasi, okoki na komela yango mikolo nyonso ata 3 fois na semaine, ata 4 fois na semaine. Mais soki oza na besoin kaka ya libumu ka ya pamba, okonda no mwa moke libumu pe kende, wana to komela yango ata 2 fois na semaine, ekozala malamu mingi po taille na yo ezala kaka ndenge ezalaka, mais ozokitisa kaka ba graisse. Ok, yango wana memelaki biso. Merci à mingi bolandanga vraiment na bokebi nyonso. Bolandanga bolanda video o ne bandeli pe na suka, botala vraiment video e bandeli ti na suka. Bobosa na pe ko like te, bobosa na ko like te, esala pe bien, ko like video esala penza malamu mingi. Ba commentaire na bino na ba critique na bino yango toza vraiment na posa na yango me bo finga te. Ekozala malamu mingi ba critique na bino yango ezosala vraiment malamu mingi po na biso. Yango ezosenga sikoyo ke misala na biso ekende penza liboso na ndenge ya malamu. Merci, merci, merci. Nalingi bino mingi wana ba journée malamu. Tika ete nzambe azala na bino, nzambe abatela bino libota nyonso pa ebozali. Bye.